Achilanga d'abord image où ya ngunza ou bakaraki akosi que non azangunza tasa bakisi beaucoup mais ngata na yambaki albaki azangunza koko na ya travailler king kester na papa wemba yimta simbela bango bakisi nazala ki seli mwana oyo abitu seli mwana oyo bana ko présenter koko saminganga donc c'est peu ça donc avec king kester ce qui azala ki envie sinon akoyi pe ko témoigner malgré akufa que soit me repose en paix na koko na biso papa wemba que soit me repose en paix donc yo zambo Uzala mbongo tesko oyo bimisaki utaka wapi? Apakite monde bisipi. Ah tata Kimbangu azaa maati fangie wana. Aulimwa ti. Omoni tata Kimbangu. Ah? Mnaona tozo filmer nyonso. Tozo lukani na kati ya ndako ne. Esa réponse ko compliqué te tout. To collaborer biso so bien pour batika yoke. Babengisi ozo sala nini wana oyo ko sala nini papa mwana ozo beta nganga bimelo na ndakuti Mati fani uko sala kabla usala pa Joseph Konga nataka maana yo bimsa bambo ha yo bimsa bambo to ko sala babi Neso sala mo sini ya moko te papa limwa musala ngo isa force yango akanyenga bakoko basignala ki oteke bisiko zo kende kuna mabeza oyoki Wanda Mobimba oyo ayibanaki mingi na kombo ya Saminganga même ceux qui tozongi na banjembo king keste abeta moto na ntembe oyo ayebi njembo wana akoyoka ke kote babwaka pe bape ayembela pe akomisa maître spirituel ne papa Saminganga qui sont en repose en paix koko na ngai bisiko zali donc naza traité guérisseur spirituel que c'est peu ça mais ndeto yo kaka avant to continuer mission na biso ndeto yo kaka ne papa me baloba que non akufa na poison eta que maître na yi eta que mwana ya koko na est-ce que c'est vrai parce que non, papa non là c'est mensonge s'il te plaît on les a vraiment makamo donc ezala ki déjà contrat oyo ikokaki pa na epona ni Fada, thank you Fada, cher ami fidèle à Balanignon sont toujours Bozoka Libakou à Kondabiso na Katia chaîne Abino ya les Nazariens TV. Aujourd'hui je serai celle na plateau par rapport na éclaircir batou na interpeller batou par rapport il y a invité mon Yambaki par rapport ya Ngunza Azaki Ngunza par rapport à Yambaki. Avant d'abord, donc, d'abord, si j'ai mis quelqu'un pour éclaircir par rapport à inviter à Yambaki, je dis d'abord un grand merci à la servante de Dieu, Maman Tiffany Mokwa, pour la confiance. Je dis un grand merci à Gia, ma caméra Alain Kiakala, Maman Esther Blensin, Fondation Association Blensin, la PCB vraiment Bambo Tebele. Lelo, émission Mambou Yambaka invité. Parce que quand on est journaliste, on est toujours au milieu du village. Micro n'a rien à rapporter à Moutounioso. Micro n'a rien à rapporter à Moutounioso, n'a pas pasteur, n'a pas Ngunza, n'a pas Moutounioso. Au hasard pour ça, on a micro à l'oba. Micro n'a rien à vraiment pour Moutounioso. Et cette émission, na salaki na Ngunza, azaki Ngunza, abandai koloba so ba spiritualité tout azaki guérisseur, après ça ba porte-monnaie magique, après ça ba biloko belé o alobaki.
non c'est na régie Alain Kiakala atilanga d'abord émission na to la nanga ina bino elongo bota l'émission na sala kaloba ki non koko na ye ye muta simba ki papa we mana King Kester ataka pe kuma mutu ya mission moko boye bwakaka ye King Kester pa yimba koko na ye na kati émission na lobaka yango na mbaki belexaki émission na chaîne non c'est na Alain atilanga d'abord émission on a régie atilanga d'abord émission oyo et puis tozonga après émission au clairci émission na moi lisolo na bon merci vraiment pour na mutuna na yo isa vraiment mutuna moko ke malamu nazali traiteur guérisseur spirituel oyo nazali ko représenter territoire ya Mwanda Mobimba ulingi koko na ngai azalaki ko na bano travailler na Luanda abana ko travailler na Mwanda territoire ya Mwanda Mobimba oyo ayebana ki mingi na kombo ya Saminganga même ceux qui tozongi na banjemba King Kester abeta moto na Ntembe oyo ayebi njembo wana akoyoka ki kote babwaka pe bape ayembela pe akomisa maître spirituel ne papa Saminganga qui sont en repose un peu koko na ngai bisiko zali donc naza traiteur guérisseur spirituel donc nazali ko sala makambo oyo ezali ya molimo pe ezali ko traiter ba maladie oyo ba maladie physique pe ba maladie spirituelle yango nde makambo oyo nazali ko sala nde yango na lekili boswawa na ko kabola moi lisolo oyo kozala intéressé peut-être tukoki ko partager lisolo ngai na ye. OK, merci vraiment maître Tozolanda yo à part King Kester, à part Papa Wemba oyo grand-père na bino ba no travailler na ye na bango ezali sous ba mission mususu au grand-père na bino ba no travailler na bango. Bon wana vraiment pona koloba mabe eza pona koloba lukuta eza mabe ba oyo mibale kaka na yebaka oyo koko a présenter ngai Papa Wemba na King Kester bango kaka ba mususu na yebi na mususu na yebi bango ti. Mais maître Tozolanda yo aussi parce que nous avons battu apparence nous a très jeune hein? Très jeune vraiment nous avons boyé et aux joies qui héritage à kokona bino zaki nini au kokona bino salaki au partage esprit. OK, merci vraiment pour la question na o ngai nazana mona moko na botamaka na bilembo ebele j'espère ba oyo ba yebinga bien na tango na bana ko kola na âge ya tango na âge ya 2 ans ou 3 ans bana ko sokolaka na mai moko ba bengi mai ya kitombe ba oba yebi Mwanda ba mai ya kitombe na moment nyonso soki na kitina mai wana ezala ba kolo ezala ba jeune ezala bana mike ba oyo bazali ko sokola na kati ya mai wana soki ngana kiti banda ko deja ko kimba ngai le soki deki ngai na komi na mai wana bana ko benga ngai nkuyu de na monoko wa mboka na biso benga nkuyu ça veut dire elima neti mutu azana forme ya esprit donc apparence na ngai banda deja ko bangisa bato ndeti na eko na ndeti na bandi ko kola na sali tour na village ndetoki etala koko comme vacances tawana na zalaki na âge ya 5 ans je crois bien koko amoni ngai a intéressé na ngai atali étoile on azalaki nango koko insister ayebisi papa non koko na ngai akoki kususu kozonga na cité te akoki soko bima na Mwanda te esengeli azala na ye awa parce que banda musala na ngai ya spiritualité eza na mwana moko te na te ko bimisa alors te manga mikolo ekomi vraiment mikolo na ngai eza susu mulai mingi te donc il faut mwana vraiment oyo ya famille azala na ngai ti peut-être njamba kozwaka ami na ngai comme ça ye atikala na héritage ya famille po ayeba pe ko sunga batu oyo bazali na ba problème donc c'est un peu ça na banda musala o depuis l'an 2004 depuis l'an 2004 na banda ki ko apprendre yango ti l'an 2009 ko yoko kufa na tango ko yoko kufa na bandi siko yoko exploiter donc il faut appeler ça un secret moko na âge moko c'est vraiment incroyable ba âge wana il fallait pas appeler ça ba secret wana on a ko utiliser mais tellement atala ki que muntu ko tikela pouvoir azala kite muntu ko tikela eloko na famille atali bana ne nyonso abota amona ki mwana moko te soit ba neve ne nyonso te omona ta neve moko te oyo ayiko pesa makambo nde amona ngana étoile moko danger de atikela pe afongé ba secret nyonso wana apesi ngangela une année après koko ayiko kufa ndeta koko yoko kufa na bandi pe ko exploiter musala na bandi ko tambola comme ko salisa bato tant koko kufa ki na 2009 2010 koko kufi c'est que yo continue ki na ba son si je comprends bien mais yo continue ki na ba musicien King Kester na Papa Wemba non tant koko yoko kufa moi ba relation déjà ezalaki
mais na continuer qui suna bango te parce que tangu kwa yeko kufa 2 ou 3 ans après King Kester yeko kufa na ko perdre ba contact na bango tangu soko kwa yeko kufa mais tangu bazali en vie obando ko travailler na bango tangu azalaki en vie tangu ko sala ba cérémonie ba travail ngape na zalaki parce que na zalaki seli mwana oyo abitu seli mwana oyo banai ko présenter ko saminganga donc c'est peu ça donc avec King Kester ce qui azalaki en vie sinon akoyi pe ko témoigner malgré akufa que soit me repose en paix na ko na biso papa wemba que soit me repose en paix donc c'est peu ça mais ndeto yo kaka avant to continuer mission na biso ndeto yo kaka ne papa wemba baloba que non akufa na poison eta que maître na yi eta que moi na ko na est-ce que c'est vrai parce que non, papa non, là c'est mensonge s'il te plaît on les a vraiment makamo donc ezalaki déjà contrat oyo ikokaki pa na epona nini papa wemba asignaki contrat na santo elto na temple ya koko na biso après tango yeko mona ke baninga na ye nani bakofi ba vetable ba komi okende poto tango landi ba mona poto akesima siko magie blanche eloko siko yeko sala ke papa wemba umela sous na mokité parce que magie blanche et magie ancestrale eza différent pe elingaka kozala place moko te elingaka kosangana te yango yeko sala retour papa wemba yeko kufa noki sa bino ntisa papa wemba oui parce que asangisaki on a pouvoir blanc donc qui s'y est mindé voilà oh ancestralité elingaka bongo te tango za na chemin moko zala na chemin moko mais ce que babi quelqu'un Kester akufa na basi akufa likolo mwasi est-ce que zaki pe kara bongo yepa kendo simba kisa ba mindele non wana vuma na yebi yango te est-ce que King Kester akufa ni zaki ta na e liwa ya King Kester wana yebi yango te wana vuma na yebi yango te pona koloba keno akufa ki pona boye en tout cas wana vuma na yebi yango te papa wemba rande oui histoire papa wemba na yebi yango très bien. Ok, merci vraiment, maître, tu continues toujours l'émission Nabiso. Maître, tu monio le but que osa guérisseur, au but qui sarabato. Mais tu monio simbi kan, ya ba chef coutumier olati eloko ba chef coutumier tozo e bati. Parce que olati biloko ndé tangisi osa guérisseur. Non, oyo ezali symbole. Oyo ezola que naza guérisseur traiteur spirituel. Pourquoi? Je peux aussi dire que naza chef coutumier pour un koko na ngai azalaki chef coutumier eza héritage oyo ye atikila kinga eza héritage oyo atikila c'est pour cela atikila nga kani oyo pe chapeau partout na kina pe musala nyonso na salaka kani oyo eza ngaka te pe kichangu oyo ben kichangu oyo eza ngaka te pe na chapeau na nga oyo eza ngaka te partout na kindaka yango ezala comme symbole oyo ezolakisa ke naza orienté na ba ancêtre na ngai oza eta ba set no mena moni la présenter pe mbeli te oui mbeli oyo ezana étape oyo présenter ngo ça veut dire mbeli oyo ezana makambo nango mususu esalaka ozolanda ezana makambo nango esalaka ezana bato mususu no bazalaka na problème moko familial que mutu moko akufa na famille mutu moko ba perdre na famille bazana posa ba mona comme miroir yango ni mbeli e permettra po soki bazana posa ko bomisa mutu wana yango ni mbeli oyo yango ni permettra to yango na simbisa ka mutu wana ba ko boma mutu wana kati ya talatala talatala. Ah oui. Ok, merci vraiment. Voilà, maître, merci vraiment. Tu continues toujours na mituna na biso. Maître, tu ko ba toujours ko tuna ba mituna na biso na émission na biso na bi ba to belé bazolanda yo bengi guérisseur. Différence nini na ndenge mi bengi guérisseur na différence nini mutozo mi benga ngunza, différence nini na mutozo mi benga maître. Voilà, non, bo tu kolanda émission on a un bac qui a propos on les propos tennis s'engagent toujours sur propre terre dans l'obaka. Lelo, à ma grande surprise, Bakanga qui a frappé, Akenda qui a frappé, Missi Bamon Amabe, Bakanga a frappé, vu qu'elle a interpellé Batou. La zone na média, la zone na chaîne Abiswa les Nazariens TV, na ebisa Batou. Batou ba invité nyonso oyo na yambaka. Auto bisoto yambaka ba vie privée na bango to baraté je suis pas là pour la ba vie privée na bango na baté que muto na yambi aza vrai to aza faux apparence na robi sabo et pas na aza vrai mais autre aza faux naza attente yo ba mamni na salaka parce que de un ba invité na mbala za massa na bango na to za ba camarade te to fanda raté to lia raté
ezaka juste asengaki abengaki nete invité nyonso oyo atala émission abengaka so za poso les émission non yamba ye asa l'émission et tout après émission relation ezali sauté akendaki ko frapper bakangi bakangi a frapper qui soit misaki ba faux bambongo to aza faux magicien azangunza te mamuno so banda ko loba muto mamuno so banda loba ezaki ya solo te azangunza te maintenant senga na régie batila nga vidéo bakanga ki ngunza wana o bakanga ki ti azo témoigner azangunza te asala bakisa bokoko awanga nyabika azangunza te asala bakisa bokoko non senga d'abord na régie par Alain Tiakala atila nga d'abord image o ya ngunza o bakanga ki akosi ki non azangunza te asala bakisa bokoko mais ngata na yambaki albaki azangunza koko na ya travailler na Kinkester na papa wemba yemta simbela bango bakisi non senga ala tila nga d'abord na régie atila d'abord image o bakanga ki plutôt zonga na image wana yoka kinga façon na bande ko aborder yo il ne pouvait pas aller dans sens ya ko s'amuser nenga zo mema yo wana to uti ko solo là wa longtemps avant qu'il na benga yo c'est parce que je n'ai pas voulu enregistrer tout ce qu'il disait ce qui n'a enregistré qui nyonso o ya banda loba ya ona bina boya ko enregistrer nyonso o ya banda ko loba parce que na kutie na hôtel ya bato hôtel wana ko za mal répété pour rien. Alors si on a enregistré maloba nyonso solo qui avant na benga yo alina cache aloba lisusu ata iata ote eza inutile ba 11 jours nyonso alinga loba wana eza makambalu ta parce wana bandi ko nevenga a risquer olena benga ba service de comme le wana tient kati ya cage pendant 11 jours en question na lesa ke soso kolonioso bon total na 11e jour mama Tiffany yaka abimisa soka lingi yango. Bon, ndeko. Tela sa makambo ya limité. Soka lingi anga na ndako eza na ba chambre belé na pesiye. Basa la bongo ndeko nanga. So tambo ko bloquer nga yo. Ah eza te sika na sala musala ndenge. Dans bozala appel limité. Bozala appel limité. Non, est-ce que Yo zambo. Azambo. Uzambo tesko oyo bimisa utaka. Appartement mon difficile. Taki na sala. Yo sala contact na monde physique. Eso na contact na. Mais limo ndengo zabo. Non, kuliko limo te parce que. Ah tata kimbango aza ma fanyie wana. Au limo ati. Omoni tata kimbango. Ah? Mna tozo filmer nyos. Alors tango ya leki na TV akangi azosambela na kombo ya kimbango. Tata kimbango ebisina azava tige ukangai. Bonjour Ndeko, comment l'écoute à Bainani? Akosa kibino kombo na ye Saminganga. Ok. Ndeko Saminganga, longwa chapeau pardon. Collaborer pour compliquer situation te. Ndeko Sami, olekaki na le Nazaréen, mais azake pa na ngate. Olobaki yo zanganga yo za mwana fumu koko no atikela kibonganga tout ça batu balandaki yo tomoni yo na kati ya ndaku oyo epa ndeko moko pe oyo alingale Nazaréen aza mwana papa Simo Kimbangu atio na ndaku na ye oyo kosalele nini tozo luka nini na kati ya ndaku ne. Et sa réponse compliquée, tout collaborer sur bien pour bâtir Kayoke. Loba makasi. Babengi si ozo sala nini wana oyo kosala nini? Abengi sanga kwa justifier nga. Abengi opona? Kwa justifier nga. A justifier na likambu nini? Na moto ole kasko na torture. Na moni que tu la torture parce que tu veux pas collaborer. Na moni tu veux pas collaborer, toujours les casques na torture. OK? Ndeko Nganga. Bochele caméra bien papa. Banana bête yo tu veux jouer avec moi? Hein? Oyebi mamoyo. Ah camarade na yo. Elle te pose des questions, réponds hein? Répondez. Na lobi ozo sala nini wana ndeko nanga? Loba makambo so ndenge na ezokende. Chai caméra bien papa. Ozomona te sikoyo.
Ça va Scobo, ça va. Et l'ongné pene monani kitoko. Là, ton du écran, ça va maintenant. Te Aza déjà rotonda. Oui, ça va? Très très bien. Ok. Ndeko ozo sala nini wana nganga? Bando peso bambata et puis ba. Il y a un massacre électrique. Papa mwana ozo beta nganga, nganga obimelo na ndakuti. Ma Tiffany, comment ça va bleu ça pas Joseph Konga. Kasi te nganga ndinga zana ya osalo makamu na ndako tumbami ndeko nganga yo zanani yo sala nini obimisa bambongo. Oui. Obimiseli papa mwana papa Simo Kimbangu combien? Bon, mon temps est bien passé pour le village biso mon temps na. Siko yazo koselo makambu to yo ndo zolingo kosa public. Bon, azoko sera makambu te mingapi azoko setende. La salle de bosala tana si papa amoni réalité c'est pour cela de akanyinga yi. Amoni réalité ya amoni nini kasi? Ya amoni nini yo lobi amoni réalité. Amoni abdo Maman Tiffany pardon. Dani comment vous tenez? Elson, tu veux jouer avec moi? Na camarade non? Na sa camarade non? Yo bim sa bambon. Hein? Yo bim sa bambon to ko sa ba. Nesto sala moi signe mon côté papa lis-moi. Yo bim sa bambon. So bim sa bambon awe ozwani. Nganga lengi o. Nganga obanga babete mbata. Nganga bangi mbata. Yo bim sa bambon awe ozwani. Yebisa mama makamnenge zalaki esili. Ozambongo osemba bilo. Oyo zambongo osomba bilo yo zanganga ngati mutuna tuno zanganga. Oui. Obimisa bambongo. Oui. Est-ce que ko obimisa mbongo ka place ovandi wana sikoyo? Biloko nyonso na sala kwa mbisambongo nina tamboli na ngota. Oh. Siko bon oza muta spiritualité sala non spiritualité ka manko ya mbongo te mais manko to saka démonstration pop yé pas comme on est l'autre hein sala ta mo manko ozo solo la maman ozo solo to na mituna ozo pozinga te to sola non te to le biboé yo te ku o wana tie na kingo ezani eza chenette na lati eza esprit to ya pamba eza chenette ndina lati na lobite no eza esprit eza de chenette. Bon, na minute oko sala ta mo elo moko te po ye panzima. To tika yo. Na minute na zana spectacle mo te na usala pona tambo na kai loko mo te musala eza imprévu. Donc na éviter spectacle et nini on na usala pona tambo atana loko. Muto amolimo tambola na nyonso kati na ye. Donc ye senga ka ozana eloko, se eloko esala te. Misambongo eza banor mais na yebi mais osoba biloko wana siko na tambo ina ngote na misambongo ndenge. Siko Pardon ma Tiffany. Pardon on a posé question. Monsieur, vous avez reconnaître que yo les kaki na chaîne nazaréen au lobby. Ah? Comment va vous situer? Allez, pesa la combo na onani. Nelson. Continuez. Nelson do bazonga dans la vidéo nous sur le baki déjà. OK, na la gauche droite. Bazonga kwala Nelson alias Saminga. Te. Maman Tiffany yoki. Bazonga kwala Nelson alias Saminga. alias lisusu ni. Ezali. Oya koselaka. Saminga ngeza kuzoba pona kokola zo sikokele nango bato. Yoki. Donc c'est un aventurier et je ne sais pas, tu peux pas filer naï. Parce que quand il est là, on a bazo benga c'est là, c'est un escroc. Mais ce qui m'étonne, c'est encore un petit enfant. Mais Ndeko nganga. Oui, maman. Est-ce que vous avez courage hier sur le plateau? Oui. Oui. Hein? Ozo reconnaître que kosi batu mingi? Non, pas kosi batu te.
donc oza koinsiste ke papa aokoselo oui répondre que na koselo pardon papa azokoselo makambo soki akoselo totiki tolekisa te mpona koloba kino papa mpona kolobaki mpona kolobaki papa akoselinga makambo c'est peu louche parce que ezalaka mpe osali motu mosala motu mpe amoni ke eza claire te akangisi yo comprendre donc mpona kolobaki akoselinga donc nakoloba te no akoselinga te makambo to akoselinga makambo donc peut-être papa amoni ke mosala yango eza force yango akanginga bakoko basignalaki yo te ke bisika ozokende kuna mabeza olobi oyoki na comprendre bien mutu na tena yoki bien mutu mama Tiffany question na tuni yango tango akomi na ebise bakoko bayebisaki yo te ke baokanga yo bakosi yo mbesi bapesa ko parce que balobi nini nayoki yo tolobi bayebisaki nga te mpo nazalaki na botutu na nzoto botutu eza ni epire te osali te mpo nazalaki na botutu donc nasalaki makambo mabe pasoni papandaki ava petite naya boye osali nini ya mabe lobano ya mabe oyo osali oyo moko reconnaître nganga genre ce que rigaine nakutanaki na mwasi uti kokutana mwasi donc botutu wana mpe soki osali yango na mutu mosusu mpe esimba te donc okosa mutu mpe so oza na botutu pardon so oza na botutu esimba kopesa o signali te mais est-ce que oyebaki elongi no eza ya bato ya lokuta banganga est-ce que olingi bamema yo na justice tokóma na justice ko okozwa babiloko no nyonso osala démonstration sur place mpo yo olingi konégocie na ye te tozwa tokende na justice osenga baya na biloko no nyonso osala yango kuna soki sikoyo okomi koloba bongo mama tout comme nakokende te tout comme mpe nakokende pourquoi parce que ozoposenga baquestion avec caméra ozofilmenga siko comment possible parce que oyo eza négociation te négociation tofandi esika moko ozala négociation mais oyo siko eza négociation yo osuyaki chaîne na ye olekaki na chaîne na ye aza patron ya chaîne kozwa ye mastano te oyoki olekaki na chaîne oyo olekaki wana ya ye alors chaîne na ye eza ya bato ya sérieux tolandaka makambo ya sérieux kuna tokondima te bozobeluka soki ezalaki si bachaîne ya papa na ngai nabenga ye te nabengi ye pour asoigner image ya chaîne na ye so ezali bachaîne ya papa mbono ayebi na ngai nabenga ye te alors yo olingi kokolabore te yango apose yo question olingi tokende na justice afin ke yo osala démonstration ya mbongo nyonso wana na miso ya bajustice ou bien ozosenga ke mama yebisa papa atikanga loba oyo oloba na ye yango na kosala nanga mpe aposa okende justice te pose parce que toza place moko na papa tokofanda tosolola na papa nalobi boye yoka ndeko nanga oza leki naomona oza mwa mokie yoka ndeko nalobi boye yo olobi ke oza nganga yango nabi soki oza nganga tokosukisaki nganga na yo Maman Tiffany, pardon. Pendant d'abord que le bagouza ngangate aux escrocs, il y a une différence entre ngangana et escroc. Pendant le bagouza ngangate. Mais pesa identité no comme c'est doit. Na sali sakabatu, na traiter ba malade. Si on dit na kubaki na zanga. Au sala chakaba malade mais au bimsaka bambongo te. Donc tu fais de l'escroquerie likolo ya maman. Azana notion ya guérisseur sur lequel abakisi escroquerie. sikoyo ndeko omoni te kosali mabe ndeko nanga omoni kosali mabe nasali mabe si onde napesi message kotraite bato yo mon cher tu te prépares à autre chose parce que c'est compliqué papa nanga omoni te yo moko oza kose compliqué sikoyo yo momu toza kose compliqué bazwa bakeno na justice est-ce que oza na mikanda ya osalisa bato leta yebi yo oza na mikanda
Oza na mikanda bakeno na justice oza na document osalisa bato oza na document oyo service ANR epesanga ito econfirma po epesanga po nasala mosala oyo elakisaki naza traitaki exercice spirituel. Ah papa na moni neti makambo azoloba eza na cohérence te soki fo omema ye na justice bomema ye hein? Non, na répondre de clair. Bino oza na mikanda oui aza na mikanda soki oza na posa komona yango na kosala manevre nazwa yango okomona yango soit na kopesa bino numéro ya service ANR na mwanda bobenga bose renseigner si réellement bango te bapesenga mokanda wana. Mais est-ce qu'on reconnaît que na bambongo bimisaka otiaka bapapier osala baje? Non. Ah, au bimisa ezali mbongo. Hein? Au bimisa ezali mbongo. Osaka nanga. Na tuni osaka nanga. Na tuni osaka nanga. Oyo yo bimisi na chambre ya hôtel eza mbongo. Pesa réponse eza mbongo. Papa excusez. Oh yo bimisi na chambre hôtel eza mbongo. Nazo pesa réponse. Te, ngam na tuna yo. Oh bimisi na chambre hôtel eza mbongo. Consciemment nazo miba ki ezalaki mbongo. Eza wapi? Eza wapi? Mais ils ont dit sur patate aussi ça cérémonie. Donc yo tiki mbongo kuna oya uzo mbongo a. Oyo tikali kuna 120 000 $, etikali Olanda $1 000 a. Non, na yete pona la $1 pona ya pende. Na yende ko so mbongo oyo ya kusumba biloko. Maman Tiffany comprendre bataonde bazalaka. Mais on a vu papa. Est-ce que mbongo ya tiki na carton kuna boko ozonga boke ezwango? Pas faut sukisa mtamode ya bon. Ngana ebiseka ndenga vandi boy ebimawa. Mais la question tournier na yebisaki na tournier. Ngang bakoko ba yebisio teke pa ozokende bazokanga yo. Alobi asali botutu te. Asali botutu. Te akosi maman. Akosi. Je réserve le nom parce que ça hôtel à Batou, hein? Auto asbeng sainga na hôtel à Batou. Donc j'étais le nom parce que ça hôtel à Batou. Dans les hôtels na été. Et hôtel na été, ça hôtel à Batou, basala commerce na bango, dont lui il a loué une chambre. Moni, oui bien to kota na ba hôtel, bat mo kansa ki akoti pona idée, peut-être akye na yekuna kozana mwasi ubete akye ko sambela ndenge nous en retraite. Mais nzokane ye za pas escroquer Batou. Mais papa moi te faut Toi 20 wana. 20 Salazar ezalaka wapi? nga eza nini yo? Nde 20 bakoko basengi na pesa po basokola mbongo wango na lia yango na esengo po bato bazoyokelanga motema lukunia ba kuma réponse mala mabe. Bon. Donc il y a so gauche doit te pesa réponse. Batia to batia te. Batia te. Batia te. Bon, tozo quelqu'un na négociation. Soki to tiete. Est-ce que ko promettre biso le kaisu na chaîne mususu te? Et l'autre boy bien. Maman Tiffany. Maman Tiffany. Chaque caméra bien. Maman Tiffany, collecte sa vidéo au na chaîne na bino. Collecte sa honte, garder en. Ma promettre bino que na koleka soute na chaîne ko sala ba émission. Et mais émission ya kokosa bato mbongo. Te ata bongo déjà ça va. Siko soki yo leki. Biso to sa nini? Esa une réponse. Soki na leki bino bosala nini? Voilà mabanga neso samenganga. Nayaki ko escroquer papa. Nayaki ko escroquer papa Oscar. Nde naza awa akangi ngai. Azui téléphone ngai aketi kango atiki ngo na la police ya Mitendi. Pona ni batiki na police ya Mitendi. Po asilika ki. Pona ba preuve. Pona ba preuve nyonso oyo escroquerie. Po yo bengi nani? Pona bengi vient ngai ya soda pona intervention. Vient nani? Vient ngai Patrick ya soda. Babeti yo? Te. Ba yibi eloko na yo? Te. Hein? Te. Ok. Donc téléphone eke kotikala na nini ya Mitendi. Yokani? Oui. Na la police ya Mitendi. Vient na yo Patrick ya soda alanda ngo kuna, OK? Oui. Comme ça yé loko la mutatinda ka yo
yo yibaka après obengaka ye yaka kosala bato ba intervention ngai naza na ta koluka ete na tindi téléphone no kuna ye aya koluka ngo kuna toyokani OK okosala lisu makambo yo tala okosala su makambo yo okoesikoke su bato yoka bien ngai video oyo nazobomba ngo na téléphone na ngai au cas où vient na yo alingia balola parce que bomesana déjà ndenge wana vidéo to a menacé batu vidéo oyo il faut la kisayo toyokani. Voilà, comme la Bible nous dit, vous reconnaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nabi qui a voulu la image où il y a mouton frappé wana parce que bazar réseau, bazar vraiment réseau où ba travailler ba frapper batu. On a un invité. Na bien invité et monsieur Sili ngala monsieur to kabwani. Ndebo benga kabango. Ndenge besko rabino bambo. Ngai na yeba yango te. Biso d'abord na chaîne toyeba yango te. Ti soi-disant nda sala bakisa bokoko wana na yebite ne monta lobi na émission. Ndenge bando frapper batu. Ndenge eskoke batu bambo ti bakangi chaîne et tikali koyeba te. Yango ne na zongi pour la mécamper pour éclaircir bino selon histoire oyo pour na bino ba abonné na biso pour na bino bato bolandara biso boyeba toujours dans la vérité et bien toujours na bon battre dans la vérité que non abaza ba escroc Mosungi ntambe pour sport oya vanisa inusa yeyo PHP cargo Mosungi oyo ayeko facilité pour na conteneur na bino osa mobimba exportation ya Dubaï, Kinshasa, Angola, pe Tanzanie. Yo mutu, ozali commerçante, femme d'affaires. Osomba mitu kanoyo e kangama na Dubaï, oluka moyo comme Kinshasa. Lala no ponga bébé pour PHP cargo. Abete ka yango dada, asa exportation pour conteneur Dubaï, Kinshasa, Angola, pe Tanzanie. Ose kino na mnoko ya mboka basuka kawana te bazali kopesa visa ya Dubai na 24 ya pamba okei pena mboka pe olie na yo mbala billet ya Dubai ezotekama sans problème na PHP cargo bazali kofacilite bino il faut comme na Dubai logement na yo ezali assuré bokozwa PHP cargo musika te awa na avenue de la paix numéro 12, l'immeuble des ambassadeurs, référence la galerie présidentielle aux Mobimba, en face à boîte de nuit, champagne au bar. Soki, on se bien la promotion Oyo, Bobenga, PHP cargo, pour la Kinshasa, la zone 81, 85, 000, 72. Pelle Soussou, 097, 89, 99, 676. Et bon, l'Angola. Plus 244 92 48 016 82 et bon Dubaï plus 97 15 47 70 86 24 PHP cargo ma voisin bon mais la paiement pour soyez idée hein.
longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga-senga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko po totonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe, Nzambe na Isaac, Nzambe, Nzambe na Jacob, Ozali, Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, RDC, Bokananga, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, peuple croyant docile et social. Salina bokondia mboka nanga Congo, Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de l'air trône, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple. Salomon de notre temps. La sagesse mieux faut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Komanakana, les lots ont posé, biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota nakat, pour mon pepa délige, comme mon bêta, libanda. Nakati ya arche de Noé, lion azalaka na peti ya kolia ntabate, po bolingo ekanga ki ye libongo, bolingo ya mboka epesaka place na bangu na te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe, Nzambe na Kimbang, le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma, apôtre Léopold Moutouba. Nzambe, Nzambe ya Barwa, la prophétesse Liliane Esther Tayo. Le roi de roi, Yondo Zalaki na David, Yondo Zalaki na Salomo, lelo tokomo mono Kajafati. RDC, Bokananga, lelo tokomo mono Kajafati. RDC, Bokananga. Mboka soki ekambami na bana mboka ya solo oyo balingi mboka ekole komaka terre promise. Pasteur Koutino, Mamébi Koutino, Accent Mongo Baba. Bolingo na yo na mboka ya Congo, lelo o imposé biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota na kati, pour mon pepa délige comme mon bêta. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Mwambi wa Nzambi, Alpha Lukau, Lomba Bwadji Tungaje. Maman Denise Nyakero Tshisekedi, Consessi pour papa. Acte 24, verset 3, Kodambo Kanangai. Yango nazo bondela yo, batela mokonza mboka nanga Félix Tshisekedi Tshilombo. Mwambi Jean Oscar Kiziami na Kibila. Kupeka tuyabe na Egypto, badika bayi baswani Congo Afrika mukanana to. Mwambi wa Nzambi Marie-Josée Ifokanga. Lelo Congo ezwi mokonzi, oya lingi yo Nzambe balingi mboka nanga. Yesu Masia tokozongisela yo nini pona bolingo na yo na mboka ya Congo opesi biso ya malonga. Basali na yo bapakoli ye mafuta, tengo pakolaki bakonzi mafuta, tengo pakoli pe mokonza mboka na ngai. 32 plus 18 epesi 50, nano asali 50 atandeli. Yesu na Congo, Congo ekobonga kaka. Mwambi Roland Dalo, Mwelamani. Mwambi William Tindwa Kapanda. Mwelamani. Jacques Kangudia. Congo eza Mwambi wa Nzambi. Este ya Congo eza eteni moko ya nzoto ya Congo. Pasi na bino eza pasi ya Congo moko. Ekibela na biso nyonso na Congo eza kaka Yesu. Mwambi Dodo Kamba, Mwelamani.
Gédéon Lumana Mwambi Marcelo Tunasi Mwenamani Mwambi François Moutombo, voici l'homme Mwenamani Pona Bokondi Congo Afrika Union Afrika Yakato célébrer Okoki kozala na tendance na yo kasi oyo eza likambo ya mabele célébrer Mwambi Godempo Mwambi Tambuluko Mwambi Jean Bosco Kindomba Mwenamani le pasteur Freddy Odiembo. Voici comment l'Éternel a tendu sa main dans mon pays en nous donnant ces bons présidents Félix Tshisekedi. Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau.